Yaya faire égola nenga zaboye jamais kolinga kia souffrir digital la zani ça fait donc nani na zaboye ce qui ne passe pas bon kamisanga akamisanga donc so yebo akamisanga yi te tant yo ça mabe to applaudir yo bravo uninga kufeli même mutu so solo la tête so za mataka fo mawane za ya za sankia te ya ba mo matoza na mawandeni kindoki oyo zanango ngala ko délivrer to luka basala nzambe ba délivrer yo matama na minene no tonsa bisuja na matama ko sakana ngate o mani ka sa ko za des jours so ko tumai ba ki mususu da lobela aba ba vérité boye bien na letinga banga nzambe na boko ndima ke ya leba ko mosi na mbali na leya na wani pole ya bota na Batista te kesho ku wana te et puis yesu mutateka ye abi mutu akokata lipa na nsima na nga tomona jida mutakata lipa na nsima yesu apres atelemi satan akoteli ye po akeloluka basanedre na basacrificateur. Très chers abonnés de Yokani Télévision, merci énorme de votre fidélité. Malgré moi, absence, on sait que ne tue pas, nous rend plus fort qu'avant. Donc, Yesu, c'est la force, et la puissance dans Bobongama parce que le travail a commencé, le travail a repris. Makamba bien makamba kitoko pe ya solo ezali awa réflexion à solo ça mingi mingi pesanga mutu na yo ko pesa ngai ba sentiment te pesanga nde bongo pour réfléchir na biso nzela moko parce que sur ozana biso d'accord te royeba comprendre te mamto loba il faut dans la même diapason pour te ba comprendre mamto loba ndenge fi mura loba na TikTok yoka nga ponga mona mi yoka apesi ka mbote to leki ayebi déjà identité wana on se revoit tout à l'heure na invité na biso de Marc Oboluka Raboyebi na ye penza oyeba dio na te et ningisa bino donc to ye penza cap na ebisa bino avant to koma 2024 faut to kuta 50 000 abonnés skonde pour ba to na ndenge ni na se na yebi ndenge te mais e koma na ke pesa imbote ya na pesa imbote. Merci beaucoup Amikamu Keba mbote na ba landion surtout ya Eyokani Télévision amika Eyokani mbote na batutu o baninga radio oyo tambo moni biso ya mami longo machin menesi o sepeli aleli makasi magarda kidinda na PCP mbote sigazani na ndenge omoni nga lisusu na mwana o lisusu ya mwasi mama verombi na pesi mbote babako kunyoso ya monde entier na pesi mbote na websa binoka ke to bossa na te compte à rebours et bandi déjà troisième épisode des ukota lelo na pourquoi tous a toujours connecté na SB pour na otala ye film na biso ya kitoko oyo mwana na biso si la sa eli biso président Yoshua le président de tous les Abakou maman Katika Nika maman Fimayemba maman Elimbizi maman Yvette Pema na pesi mino son beauté na lingi mino makasi vraiment et ça la bien soboye ka ko porter coup de pouce c'est pas ya MK et ça la vraiment bien kitoko makasi bonde zalaka biso toza Babakou tozala ngokaka obi ba pesa bino 3 mois 4 mois. Maintenant, quand on les Abakou, quand on est moins d'âme. Biso déjà ba une année, tendance à rock déjà ba 2 à 3 ans. Mais babi que ndenge zakena na ibi ba début moko boitan ezalaka awa to beta to saliso ba ko umela te ba ko panzana. Bosali ndeni po bokoka. Bosali ndeni po bokoka. Biso ba na nzambe to za tout le temps soudé. Babi royaume ezaka plus uni ezaka royaume ba fourmi. Il y a la Bible. Il y a la Bible na proverbe. Batunga senga batu batanga Bible. Exactement. Tanga Bible to kola. Et voilà livre sagesse. Sagesse ya ka ma kasi so mutavandaka ajuta par jour atanga ta verset biblique à comprendre. À décortiquer. Ce qu'on netinga no kabwana na intérêt ni no kabwana tendance na intérêt. Onani. No kabwana irano na intérêt ni. Na tonteur vende. No kabwana tonteur vende intérêt ni. Ozomona donc ce sont des jaloux. Bato balingaka bato ba kabwana ezamba na nzambe te mais bana satana. Nzamba linga division te. Exactement. Nzamba ko lo ba ke bato bazala séparer pour mutu na mutasa musana ndenge. Exact. Pourtant nzamba ebisaka na Abraham abima ezaka yenda Abraham ba pesaka promesse. Mais Abraham tellement na ki sentiment ya bomoto alima ki Lot. Lot azaki neve na ye. Mais tant ba koma ki kuna poya zo bénédiction nzamba ebisaki il fallait ba kabwana. Exactement. Ba koma na division te mais fallait mutu na mutaki na nzela. Na ndenga bien. Yango moni tant Abraham masalaka intercession pour na Lot nzamba bikisa Lot na libota na ye. Ozomona bala nzambe bakabona te bala nzambe ba se séparer mais bazaka diviser. Exactement. Et nous sommes toujours fortes derrière si la bisalu to soutenir ye et un problème. Et ba mikolo Babakou bola lisi mama trop ma yesala mapende ngesengela kite neti ndeni ba pièce outi koleka makele longo za ndenge moko te na ba pièce
ba pièce wana ya bilamba ba defani kombe kimingai condamnation domination plutôt domination na réclamation bon ngane tingai MK wande kuna nga santé zo déranger nga et puis à part wana mwana pas obela naza vraiment focaliser na mwana mais ça et permettre et pexingate na tanga comme si le pexingate et pexingate na la promotion exact naza la problème au moni mutu tellement la salle accident ils apportent mo so ba ndio beto yo kilanga migraine ça comme des problème ba mikolo donc même la prière de la salle programme au côté retraite na repousser nandimi teke na okoka parce que mutu ndenge zobeta na koganga na prière bon nzambe ka yimta bikisa ka bikisa ngai mais faut na sala mo d'accord quand à rebours toujours on a marché consommer sans cesse sans modération au côté total s'abonner au partager nyon ça on a faut ça et puis au zuper les sons retenir au tien à moi commentaire ça la moi bien on peut na SBS au fur et à mesure aux avancer aux comprendre les sons aux comprendre makambo pene kendaka boye esalaka bongo aussi commentaire nango tie bongo nde esalaka biso bien tomoni na baréseaux sociaux eloko biso nyonso tobanda osouete tomoni Ursule Pechanga azwi carte ya kotravaillera na baartiste nigérien atravaille mpe na Gomez Production aza congolaise mais na ensemble Gomez a congolaise a uta na groupe ya Simba OK après tant aux États-Unis les années fait en 2021 et 2022 il a commencé à travailler dans le Nigeria il a coûté na ba wazi pe contrat et ça pour monter Nigeria ba boya mututé te ba Nigeria ba boya azu carte et ça ba bien mais bino wol bo kokolo basute teneti ngai na oloba pona problème nini pombongo ici la zo ya pesa ngate ata 50 fois na ina on alia te siko yebisi ya sila oliaka famille na même ici là nenga saboya ti na vanda na osala musala o na lingaka ngo ezate ke posila afutanga ozo comprendre ce que reconnaissance ezalaka ezake po bato bavanda ka boye moi secret moi nini pour moi musala ko lo bébé ça fait tolo so lo ba ko na milité et ça la bien ti mais pour nga ndenga zui carte wana et sali bien kaka mais je connais tinga na kati ni terrain eza te ba bino baba ku nde bolobelaka on dirait que ne mams kaka nde mams siko mams nde ni akeite na makambo te Gomez a bengi Ursule po azani ndeko na ye si la pas azani ndeko ya Gomez mais si la kanga photo na banani oti o dani ini edo te o mususu wana artiste mo pa yebani makasi bona nga na kipapia ba koma ba Nigérien te ozomona na Nigeria ezaka bango mote ba travailler na ba Ghanéen na ba pays musu Afrique surtout ba pays anglophone kasi biso neti boza pays francophone parce qu'on ndeko nanga face de fort akota ko langue France anglais pesa na ngo passer ma jouer déjà na kati ya film a jouer kasi jouer na langue ni na ba doze la de film bima mutu batie to mona ba couper action yo en anglais tenabi wana ba couper action ezoyoka na mpona batechnicien mobaloba siko yende siko partir batiaki nzembo majoue bakotiango mpe aoromona ngo te na sepeli kaka po esali bien mais so bapesi ye texte atangi amémorise kosala na ye anglais ona otanga toyebi te o totanga na classe eza anglais otoloba te wana ezaka banglais mo nani préliminaire siko élémentaire siko anglais penza oyo jouer na film pardon totika otanga oneni kasi baolakisa o place ozana kasi notion atangi na classe wana élémentaire wana nayebi ke si asali baformation na bagatsbi nyonso professeur monene ya vraiment sila ya nini oyo ayeba anglais makasi kopalanga te même nani davina apo aloba anglais makasi oui nayebi mpe ke nani pa loba anglais linda pe linda kocha baloba anglais makasi pomeka te mais kasi ye pa yekoli anglais bon bakangaki qualité ezali kofungama neti ndenge na vandi boye bato bamona lokwa ake na osala neti te nga na sepeli ndenge ake kojouer na Nigeria mais ni koloba te ke commission spéciale non ajouer na novelas tozalaki ya biso nyonso okende kojouer kasi na Nigeria komi na Nigeria commission novelas aza complexe akeka malembe balinga babengaki ayaka te ayaka susu te to ayaka te aza su na tante mais azwi tanka yo ke Nigeria ko jouer na Gomez eza futele billet eza complexe eza complexe banda na ndako na o
La charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi féliciter quand même? Tu as félicité, au moins tu as dit que tu as félicité, ça me sala. Chance n'a été avancer la vie. Je crois qu'on a un boy à point nini. Si on a boy par le banaza jalouse. Mais fallait banana bandinga pour bien à jouer à boyaka. Mais quoi parce que quand même conseil nini pour na ba onyo so baza na vision au Kenya ko joueur na ba Nigeria et puis ailleurs. T'es ngala ko conseil té ailleurs. Nazaka na ngote nazaka conseil. Mais puis ba comédien par exemple lingala mino ko la ba langue té ba nini té. Bon. Attends na ma famille ba bibo kenda pe. Oui, nani akenda. Ma famille joue en français. Oui oui. Nani akenda. A jouer peu bien au moins la participation na. MK. Tant qu'on le balanga boyo ça le roi qui dans la lomba so ndeni a joua na mona joua. David. Féliciter baninga babimi libanda ba ko jouer. Félicitations na bino libanda bo ngenda jouer. Na français na anglais. Félicitations na anglais na français mais na langue ni. Yo mona ba tableau te moninga jouer na français na moninga jouer na français wala ngala yebi ki alo ba français bien a jouer. Ti alo ba français bien. OK. A jouer. Ok. Donc, en cas parenthèse, après, mon côté est bien. Dans un monde, on appelle bongo. Ça peut battre Fali pour pas présenter ma condoléance, pas faire Malobi Hervé. Mes condoléances à Hervé. À Tchego la thé, Hervé, toi, il Hervé. L'homme sous Hervé m'entend, hein? Pas Tchego la thé, ça n'a pas de pardon, tu as Fali, puis bon, mon ami, te babi au niveau de Fali, te so ba bina linga balo bon yo potana ni na Fali aza frère beta musique ne bien que linga mais yo souhaiter na nous faire rigoler na ba condoléances souhaiter na faire je présenter RIP Guy Gola digital artiste en jeune et jeune frère on a page na pour présenter mes condoléances à Hervé virgule et un point là on net virgule ainsi qu'à toute sa famille biologique RIP. Mais je ne sais pas quand on a présenté. On a présenté ma condoléance à papa Hervé, Frère Gola, le padre Jésus des Nuances. Et ça vraiment dit à Nabissonion surtout qu'on fait déjà être cher et un cas difficile. Mais non, c'est un cas de courage malgré les ont dit, mais ils ont même pas joué. Comment les vidéos il passe à Bambon à Salélien? Abi à Maïlété. Yango comme kufila bandeko alanda Fali bali kufila difficilement ye azaka wana osala mambezanga tina banzembo pola ba liberté azorate ti lelo o bayokela ima alinga batu bayokela ima yaka pasi ya pasi kotala moto yo bozala ne bien ayemela pe banzembo pe cartona mais lelo baluki la yo. Moi, je passe à Bambouana. Il faut comprendre l'Afrique du Sud. Sommes à Afrique du Sud. Face à la vie de prière. Après ça, là. Face à la vie de prière. Afrique du Sud, Penza. Et même ça va être. Ok. Comment raisonner à travers? Comment ils ont boyé à raisonner à raisonner à travers. Si on est. Yo zo ya ko poignarder yango ba biso ba fingi na commentaire makasi teli pasa ba mbongo za problème mutu ba mbongo ba tayi ba pasa ka men afrapa ba batu ba koma ya nganga amoko ndenga za boso moi sa yo luka masolo pa na ye so a frapper à garder vidéo ba ba jara ba batwana OK ba frapper makasi ba frapper peine au niveau ba frapper ta ba $1 million so ba mbongo batwana yo kasi si ozo frapper mutu mutu la kilo mabete donc bango ba sepelaka ale na mbongo mutu ale mbongo mutu alali kimia mais keba ya na mbongo musu bali arrêté Bible sur le salaire du péché c'est la mort il y aura un jour tara yo frapper mais il passe na te ka mapa oh non non il sang oh non il passe na te ka mapa ya moi si na victoire na habité mikolo ndeto bimisa ba vidéo peut-être que oza ka longo changer Nambongo no so ba yembela kala futaka banzembo. Ye azalaka porteur. Nandi pas mbongo azala porteur. Oui. Oui. Wana wapi boy? Oh, nani bongo to. Ba na masimani ba wana. Mais zaki porteur ba bimodi ba azaki biloko kama. Bato ba utaka ba Kongo wana ba yaka na biloko ya lo samsala wana ti. Oh. Sikozo mona mutabongo pa frapper ata $100,000 yo kana ba ti. Alingi ba mo so azio ngasala na ngu. Asali omoni partout au vieux la psa auto kufa vieux gabi
Il pas ça ça monte. Alors quelle place moi bois ju basi il nga mingi ba métis. Ndela. Donc partout c'est côté ba métis. Ah il banda partout kana. Ba métis pas côté partout. Ba ça monte ko ni, faut ba komba ça bana. Te faut ba ba c'est cher, ba c'est ba cher. Bon ba pembo to zo mono asali mutakala ba signer la moto. Tala. Wana le quoi to Julien Pierre. Oui bien franchement. Boza bandoki. Bon répéter na sima motema na sima maloba na motema to za bandoki. Moi si mon nene boy nzota bien boy pembe bana likoloti na se okakola te tâche ezate moi ça revend na libala o bali pe ministre mo o bali pe député o bali sénateur mais makambo ke no sala ya ngo tongi pe libaya pe na agi do penya boy moi ça olata li puta penya moko na libaya taille o telemi penya na talo salio ki canon o ke boabi tema mabeya partout na bango eza partout il y a distance. Botier téléphone, bo c'est la montana na poto partout. Ba mi ba la poto ba comme ça. Ba tindi moi 300, bo sangani 3 filles. Wana ba clochard, so kasi mi ba la poto ba tina ba 300 ba zamana. Ba tu ba fana na ba foyer. Yo kasi ya mo balo malonga ya poto. Mo bala za na mwasi na ndako. Un bon tonton. Ako sa bloc. Se respecte. Ako sa pena bloc zoba. $300 on a continué la famille, ta tina rapport la mutaka la mwasi on a continué la kati. Ça sont des bêtises hein. Vous comprenez donc c'est ça. Donc il passe à mon ta sala babilo bon. Oui, ya sala. Mais si ko ya fingi faire na butu na tongo fallait à spéci condoléances. Au moins c'est contradictoire en même temps. Bon fallait. Problème ça sala bon pour fallait lingue sous mingi mais. Te aza maele. Est-ce que fallait na za boye? Akosa mo. Fallait mon bala batandana. Ala lingue makasi na ndeni. Ala ni moi si. Ala lingue makasi na problème. Nakamwe. Te eza manki ya éducation pe wana. Est-ce que ya tanga? Ya za ki porteur tanga te. Wala mutambongo Bona sala. Akang Saud. Na sala mo ni mbonga moyibi ya iba mbonga bato. Sala ngani? Akang Saud. Après, tanga kangisinga batsenga ba pasolinga nzete ba kotinga na kati ba kani nzete. To batsenga na kasha mulangi pona bima sute. O banga sa bambongo te. Aza nani? Mutambongo amuninga. Ngala banga kanzambi. Na banga nzambi, na banga mutute. Soko tu baki mususu da lobela abako ba vérité boye pia na leki nga banga nzambi. Ba mutu mo ebisanga lobi oyebi tinga mislo lo ba bonga eba apesa tele mela ratoni. Na tele makala bakola Yesu. No banga ni. Moi nzamba za la perte. Père eza pour na diable. La peur n'est pas de Dieu. Donc ngani na zaboye soki li pasa ba mbongo kamisanga akamisanga. Donc soka yebo akamisanga yi. Na obima. Bokazali tigeso kangisi mutu ba fongoli nzete tsale kota kuna kata nzete. Mani kasa kuzanga 2 jours abimani. Na pesi yo mani kembote. Busoba. Kofuku mutambonga kangisi mani ke mani ka bimana ye. Nkamwe. Abima. Na liberté peni. Azi pesu succès li sugolek. Première dame sous photo. Te tant yo sa mabe, to applaudir yo bravo. Muninga kufeli même mutu so bo solo la te so aza mataka fo mawane zala ya za sanke te ya ba mbonga batoza na maondeni ale lisa ba te aza na maote ba koma na besprit mo mabe et bien faut dire mbonga mo ki se za ngo autorisé mutako ki église na tongo na lobi na moya ke lo consulter panganga totalement même na ba série na bango sur Easy Télévision donc condoléances à la famille Gola Mobimba. Faire rigoler à que ça l'a passé bien que tu vas interpréter on a bandé belé que les to comme la veille à stade de martyr il y a un an de faire à sali bongo pona à liele qui n'a pas na stade de martyr ala bien nzungoni nzungo faire ala belé qui n'a wana les nzungoni et puis musunya ngo akabolela ki ngo wana les gens aiment trop parler hein mutako bela te na mboko so mutabeli akufi balié. Bon, si tu as une maladie, pour aller vino bateau bolo baike balié, pour ça là ba prière ma casse pour nzamba bixai. Biso mo neto tambola, photo ba neto tambola. Yo mo refo ba ngo tambola. Donc to ma ko sumbela ba ninga ber pour azana succès pour azana musicien boy na boy kalié mutu. Non, ce n'est pas bien. Mais totali ba émission matu suba lobi que faire rigoler à Sundola qui on les qui na se retrouver pas pasteur Mukuna. Lokuta. Faire asali nyonso pona lekina mutu bakena ni kotike na pota boya zongi faire asali nyonso bakena neti na pota boya magi faire ali ayepsa ya kendo vana na pota boya ko bayana musu bazala kunga na komande ni bayani musu bazakuna yele ki atikali awa bazoko kotinda ye na potote
et tout ça là tu as ya faire egola nenga zaboye jamais ko linga gia souffrir digital la zami ça faire jamais voix pe kitoko jamais yemoko yaya ok que son âme repose en paix vie yango yo yeba ndenge ozotambola esika nini ezotya likolo oyo bakongo balobaka tula dikulu tale soko tali te tula dikulu tala vraiment nesi na boma so okei pressé ebo oyo simba oyo nyatami ba yo yingulu pamboko mamundela oyungola donc yebela mokili etambolaka ndenge wana tozonga so na makambo ya théâtre mpena mingimingi avant tokende totika yo ifo tozonga na théâtre mpona makambo eza ebela kosala nde ya nda ya balobi tomoni bato baosala baémission nde ya nda ya koma mwasi ya papa na mabana te nandimi te wana ekoza filme ekoza filme na bango bauti otourne yango omoni bato basalela yango manini papa alain na leya babandi lelo te na groupe simba baza bacollègue oyo bawumeli ko bolingo ndele peut-être simbisi te bonayebi te en tout cas na ndimi te ondima te poani te en tout cas na boyi le aza célibataire papa Alain pe akufela na ye mwasi c'est pas un problème ça donc so papa la akufela mwasi elingi koloba ke faut remplacer mwasi to akufela pa le yana pas nécessairement ce kopi kozala poni je ne pense pas ya na ndimi te oboyi yango pe na boyi oyo soko le boyi boye c'est que vraiment na boyi eza filmé mo feza ba uto tourna pa belle vie eza ba fiche ka dezala na ndimi te na ndimi te ya le na ndimi na nini ngo ndima te boye yes ondima te na bolo ba mingi ya mkapa pardon ba mta pa o mona boyo alobaki boya tsaki boya ba pardon to tuni kaka ko kono do te ya le na ndimi te ya le te na boko ndima ke ya le ba ko mama sina mbali na leya na ndimi wani pole ya bota na Batista te kesho ku wana te na ndimi ka te bato bazoloba liboso bato nyonso ke baza mwasi na mobali yo ozoboya bato eloko nini ekopekisa bango bazala ensemble bolingo ezala compliqué tokova no 10 ans yoka na 9e année tolingani pe vie econtinue nango félicitations tobalani pe félicitations eza bongo félicitations heureux mariage bamuta kosouete ça va pas omeya te tozonga na biso kasi na makambo mosusu nga nasali niveau même mk natuni kasi heureux mariage ekomi so mabe kaka te na bakomi ya mariage te bana bacopain te ndenge esali boye so bakaboni esa mabe fo bakenda ngo na mariage dafoka batindika mbala moko o matina suka ok ça va heureux mariage à vous papa alena le yanda yanga te basouete bino nde heureux mariage kasi mpoka boyi na nga nalobi ke na ndimi te yo lobi na nga bato balobi yango na souhaite heureux mariage toata uniforme te nga okende te nakenda bafete bacomédien te poni nakenda te docteur apekisa nayebana te yo pesi tozala na maréponse te nga nayebana te mka nayebana te kuna babenga bato ya classe bato bayebana oyo soki ayeba oyuti babi mutu boye azalaki mutu boye azalaki bafete yango ekoma bongo nde bafete na biso ekoma bongo oyebani te babengo okesani na fete wana mais yo na fete nao obengisa no bato te naobengisa te te naobengisa te d'ailleurs fete na nga nde eza boye naolinga mpe te bato baza ebele na moi 20 personnes na moi 5 baza te boya te famille bakuki kaka ok ka biso babakuki esili point ba nabenga suna baningisa pena feti pena batie pena feti lamuki penza nabenga Cynthia Bombo po azwa adresse na biso apesa prince Cynthia Bombo so ndena fi moko boye makambo ezawa te yaya lobi na okendaki tournage et pas tonton Hervé na ba 20h tellement téléphone nange komai lobaki na tielo pa tofanda tonton Hervé afandisa biso namona kaka na 22h temps nazwi téléphone na ngai nafungoli connexion bonjour te totanga ngo pesa ngo totanga mbala mo tokendaka tolega eza musika te ok ya musika te wana baproblème asika nga atikaka yango te yango nalobi ye prince ntango alekaka afinga ngai ke naza zoba prince lokoso afinga ngai naza zoba prince lokoso tendance abetaki nabandi bo hier bonsoir 20h15 moto yango motatili bonsoir 20h15 wana Cynthia Bombo aza moto ya famille Libota aza pe journaliste aza pe na ba chaîne YouTube asala chaîne ne comme noni chaîne ne pe il faut ezaka Cynthia Bombo il faut ezaka baja wana naza na posa na yamba yo na émission na nga pesanga position tant que moto na travailler n'est pas mami ndondo na roboya
te boyebani toyebani na ye aza collègue nanga tojoini mpa mama mindondo abima kuna jide wana azwika balle perdu amekaki ngai na obeta siko masasi calculé bonsoir bonbon problème te okoya journée noire question na posé abinanga yo loba na 22h20 non nga naza na problème te ata lobi wala 22h20 22h21 atie ok na 22h26 nazo sala yo signe non salo signe signe kane yo loba na signe signe yango ko yango solo mpe na capturer na tinelo changwana ba salo signe non salo signe mais na komo ba komi ligobi soki ligodi comme les yango na ba ligodi bombo comme les Cynthia ligodi bombo za komo na ye abina ya ngala te ngabi sie non salo signe ngabi ok na tongo lelo aujourd'hui bébé bonjour bébé olamuki bien ngabi oui naza bien nga na koya jeudi na koyamba o jeudi ok atuninga na omono wapi ok hier bazaki bango so na yolo place bango ba prince ba géri basala ba émission na bango bazaki wana batu bamona bango o comprendre ensemble yango so mutanga ku fezaka na moto a obikisa batu bamona bango place bavandaki wana so tango mutango na bengi mutango na tongo ngabi ya ndeni boni santé miko ebele bo boxi mo so sanga suta be miss tunanga nini lobi na mona bata famille bota ba fandi na ba na réunion na ba sala ba émission na bango ngabi pour la monde na comprendre na moni Cynthia a sengi ngato sala émission aya manga Cynthia Bombo wa maladie de loi a sengi to sala ngana émission jeudi fiana bi na mona ki bango na ba princesse prince azomika numéro na yo keba kopesa ya adresse pa tu nga na oyambo api ye Cynthia bika nga na sala ka ba émission pa na biso Cynthia so na zui yo na kobeta yo miss comment bunda obeta ye na obete makasi wa sur na makasi na yo nga na kobeta Cynthia même prince na obeta ta géri na obeta bango miss c'est que bato nani so obeta bango maman na yebi place na télé mala makasi na nga oyebi bako signé pena ke na bitumba pende banda osande ata ba ye 3D bazana na obeta bango bango ne so misato na obeta bango kitoko siko tellement que mokili etonda na ba traître et puis yesu mutateka ye abi muto akokata lipa na sima na nga tomona jida mutakata lipa na sima yesu après atelemi satan a côté lié pour que nous ba sanedre na ba sacrificateur est-ce que ça logique est normal muto liana esani moko po Cynthia ona liana esani moko na melane miss fait pas azini intention ko sa ne non azana intention ya mbangate depuis Cynthia ngana eba Cynthia lelo te na bien depuis kala na sala pe émission na sala émission na été na pa benga ngata ya mbanga Cynthia sona zuyo se préparer le kanga na makasi côté beaucoup ta bobandian na ebiso le kanga na makasi côté beaucoup ta bobandian côté to kuta to bandian côté to kuta to bandian comment mtakoza ndoki boy oza sorcellerie to luka bandoki bango ye ya théâtre bango ye donc au calculer ba kangé jeudi vendredi samedi qu'on va bakale ba kenanga yo si novembre décembre na zara pa biso ayo luko kasi kaino beta bangoti omoni wa koti makoni awa lo ba pena ba arme penezo beta boy arme de guerre pour muta kota arbimanda et comme na niveau wana wana komi bêtise omoni wana e komi bêtise presque tant à l'école avec que demain à l'équipe sont à niveau d'études à comprendre que tu as fini directement la parent nga pas mu ngande na botama ka boy na e ba que papa na nga mama nga ba lo tani sanga to ba tani sanga te ba parent nga ba jwa terre de loko so makasi presque afanya lobi que demain à l'équipe bango soto type ba fille pe ba za ba fille pe ba zali so tanga na ko laxe kindoka mama on dépense nga lo ba mama nga za ndoki miss tika mama fanda pardon tata na ngande prince sakana afinga yi papa na tango lobi na muto ke akokoka ko se défendre alobi indirectement lobi ya fingi ba parana nge directement nga ko directement na kenda kate nga ya la directement ko finga parent te nga ya la directement prince kindoki o zana ngo nga la ko délivrer to luka ba sa nzambe ba délivrer yo luka pe ba sa nzambe ba délivrer yo kanga ndo
matama na minene no tonsa lisusu na matama ko sakana ngate bila makasa so babi ba kanga miss aletane miss olenga non banga ba kanga nga so ka chambre des alaka ne ba kotsanga to ya nzete ba kati nzete ba fongoli bo ba salele en porte ba koti na osaka na batu na makala no sala connaissance na batu. Mais c'est bon alors, je crois que Cynthia Yoki et Koki, je crois qu'on a dit vidéo ya Fatou Kayemba Sengi Gabriel pardon. Abisoki a mona kezaki asala ki mabe asengi pardon parce que on a kombo ya nzambo live ezaki na live na ye abisoki azaki na eloko oya ya salaki oya Gabi amona ki ngo bien te asengi pardon pour la ni ko senga pardon le parce que alobaki lobaka après 40 jours. Alors, il y a un qui a pardon. Les acquis Mikolo. C'est-à-dire que c'est 40 jours, il y a 2 jours, 3 jours passés. Bah, ça là qui est en réception. Ok, bon, ça va. Ndé Sikoyo, Anda Sengi pardon, Sikoyo. Oh, il y a un après 40 jours, il y a un aller qui a Souzit, il y a Souzit. Ma famille a Souzit. Asa proche à Souzit. Eh, Souzit a proche et bien, il y a pardon, Tika. Oh, mais il va parler les poches. Il y a un habitat, il y a aussi un pardon. Abi ezaki makambo kutu ya yebi na yete za mikolo ba yebi seka sala sali menenga andimi yango asengi pardon. Tezela non na yebite yeso mona mo consultation mtache bazonsi. Mais yepe ba peseka ordre. Ba mi kondi ba peseka ordre. Ba chef bazaki likolo na. Mais to zala ki biso ezala ki direct matanga ya Suzy na cinquantenaire moi j'étais là. Ti papa nani oxygène azoloba na micro tozosongisela mutu moko mbongo na ye lelo yango moni mbule betaki jour ya le 27 mars nzamba confondre bango vous comprenez lelo boko négliger mutu pour bomoni a lobby est-ce que vous avez na ba preuve que Gabriel tabimisa ba bini wana preuve exacte ngako na ndo tanga liste awa pour ni bazon sampo ngala chati pour ni baloba na ngate ba mekate pour na yela bango ana kiti na fandi na lobby. Tozaka bana na bango te na répétango chaque fois. Mais so bazo diriger il faut botika ba. Nga ba dirigeant nga pa mutu te. Nga moko na se dirigeant nga za indépendante. Oh, na soit déjà liberté na nga depuis kala. Olonga TPC. Na za na TPC na comme na za na liberté na nga. Muta ko monela nga te. Ba moni di te ba pesa ordre na musala bo. Ordre ni ba otia ba futa biso combien? Bakana ozo ba mbongo kuna ba zo mbongo kuna pa toma luwaka. Mais ba kwena kolobela bino ba yara nango ba pesa. Ba yara ba pesa 2 millions de francs congolais pour servir ba na transport. Ba pesa ba tout combien? Ba tanga ba kala bilongi ba pesa ba 2000 ba 3000. 1 million 400 000 ekenda wapi? Etika na organisation nini? Wone zaki jour ba twanga ko déposer mémo. Na se batika ngo na ba caisse parce que ba 1 million 400 000 ba pesa ba tout ba servir ba transport. Bateau baptiste batamon la sa moyi ne moyo bimi bo papa mo atika ndaku na ye e musa tike lokote maman mo batiki ndaku ne pona susika ya théâtre maké déposer memo ba pesi no 2 millions de dollars comme transport kasi ba lobi ba ta na moto manu waka lobi bo zonga bo zo 2000 dollars ba kenda est-ce que ba ça na so ba compte sur kandia biloko wana ya faut pas blaguer oxygène na caisse avant ba kesenga elle ba bana ko na monopital maman commandant moto ta kufiati banda commandant moto ta kufi ba c'est combien de gagnants lobalanga commandant moto tanga kufi bango bato ya nini basali nini pa muselu aza maladie très grave na soni wana basali SOS mabo kotsa biso bango to basalaka ba SOS basalaka ba groupe wana ba teke ba youtubers bazana kati non le problème c'est quoi total la pays hiérarchie Gabriel aza mukolo ya oxygène même na théâtre comment respecter aux alatés Gabriel quoi oxygène na bien na théâtre na âge kasi na âge na habité na bota bangote vous comprenez ok toke kaka vous comprenez faut respecter quand même ça là et puis la moine de la femme alors pas c'est ça qui mingi parce que c'est on a moins de la femme ba humilier moi et puis yo pende comme yé ka mtando za bambongo te bambongo ezaki na 3 personnes mais ya Gabriel bazo ki on a maboko apesa ki na maboko même ezate bazo ki na maboko Gabriel apesa ka pona Suzité Gabriel apesa pona kokopé ya kokopé mais ezaki mibale ezaki ka pona Suzité comment boko songisa comment boko songisa mtu nini nini cotisation est-ce que basalaka bien te mais kasi yo sengi pardon to beau. Oh non, mais on est comme Mususu. Moutaya sengi bino pardon na kombo nzambe. O sengi pardon na public. Biso to boya publiquement. To saki le bla Gabi.
biso ozali lobi ya gabi na tournage mais kasi pardon basengi yango na leloti te lobi na butu lobi na moi ya gabi andimi yango yo yambi ya gabi andimi ya gabi andimi yango yo la oyambi tumba kuna andimaka moi lobi zaki vokolo pardon andimi pardon na po tozalaki na elobi na tournage aosaka ko déménagement yinga kama ndo lobi ya gabi andimi yango tozalaki na elobi na tournage pas tonton Hervé soki yo faut pesa ya gabi conseil ya gabi andima pardon wana te naza conseil opesa te po ya gabi pas anene motema kanda te akaka ne okanga kanda te akozala mabe na ye me kokanga kanda akokaa nango te mais quand même pardon wana eleki nango bomoni ke acte wana esalami nango eza komikitisa moto amikitisa asengi bino pardon baboya yango te même bible eza d'accord nango te eza pe sincère. Comment c'est ça sincère mutayi liboso bato nyonso asenga pardon amikitisi bongo yaya biso nayebi yango te ebakata ye wana ke na caméra ke luka ya mavi ya basolola ti est ce que pardon fallait ka oleka na caméra okobenga mpe moto alo mama ya gabi limbisanga te po elobamaki nde makasi yango nalobi boye alo ya gabi na ndeko na mwasi limbisanga na acte napozaki nde nazongiselaka mbongo matanga pardon limbisanga ozo comprendre merci beaucoup na yoki sikoyo ya gabi nde moto oyo oleka nango na réseaux sociaux ke non fato abengai nga asengai nga pardon mais oyo tie caméra osaelengo live na ndoloba na osenga pardon eza sincère te po tofanda to banosaba émission ya pardon tosote sujet suka na suki eza ke nini oyo ezotungisa to mpe ezokabola 7e bagarre na mama Thérèse eza likambo ya niasi ya mama Thérèse ya alekaki afingaki ya na kendoki lesbienne nene tout ça alobi n'importe quoi parce que moni ti wana eza mama famille ya bato biso photo tala ngo ata tosala analyse mais photo yeba nini tokoloba parce que ya 7e akendaki asala émission alobi n'importe quoi abai n'importe quoi te nalandaki émission alobi nini excuse alobi kloye mwana ayebako kobanga mama na ye makambo na bango na fale pa batika ngo ya kobima na TV ya na fala sala effort nyonso mwana na basuka na ikuna aya nango na TV bon audio ya na tidia makasi ya na nde sikoyo bato ba rapportele makambo nde ba mususu ba lobby ba interpréter que tango 7e azaki na plateau ayebisaki alobaki que là mususu makila ya Suzy nte gang et puis ya loba ka za audio ya Suzy atikela ye ko ba audio ngo bana ozela ka ni jour teleki audio bimaka te o mai ba mususu okosala ngona ba blague bato batala biso bakangi bango mbale baba yana nga no batena kotela nani na ptika nani nazo mona te ngana osaba ngo ka ke baza mikolo bokomba Fani Katale ye kota yana sala kasi Fani Katale ya aza nièce ya yana okay abenga Thérèse ya mama leki avani sisiko liza na ndaku wana moni place nesiko bato na ndaku na ye ya tanga longi pa ya na ndazu ya che pa na te ye liza wana ba déjà ko futela azaka lesbienne za lesbienne pas ça mais dans l'église ba ndima nzambe te église ni wana ngana yebi yango te yango totuna te asa mais dans l'église ba ndima nzambe te bo ba ndimela nani kuna bango kuna na yebite so ba ndimela nani église yango za na yebite nganga yebisaka mukolo ezali na otangelo bato basami na église ya Mutakala Butaka Butaka bakenda otambola na Brazzaville badekora bango mona badekora lokwa mwa mbali badekora lokwa mwa mwasi mbali badekore Mutakala ko baotambola bafia ya théâtre pe bazana kati mais un jour na obeta lisolo mambo izai sérieux yango non ba ba fia TikTok ba ngoma sa mango partout te kuna troyela ngo lobby mais pour la lelo je crois qu'on va se limiter par là lobano suki ezani ni pour émission lelo na sepeli makasi bino bomoni MK yeyo batu bando tunanga MK kenda wapi bomona na soute te ye ndeko nanga to zaka c'est ma sœur tosola la biso pe na systématique apa na tosololaka donc azande konanga bomoni ngana na plateau vraiment bon continuer à s'abonner na chaîne na biso ya MK et yokani télévision bon liker bon partager l'émission au maximum donc bon commenter ba suggestion ba remarque pardon
nde natangi na 1 Pierre 3 bapekisi nga makambo iteke so moto afingi ozongisa mafinga nalingi na nga te bozongisa nga na kati ya lisumu pardon nazoboya nazosengaka pardon natangi na 1 Pierre 3 bato so baotanga baomona ngo okozongisa injure pour injure te donc nazaka moto nayokaka et puis so natangi parole de Dieu echoke nga nasenga pardon nasenga deya pardon mpa nzambe alimbisanga parce que na bandaki kofinga nalingi na nga lisuma te wana mpe osali bien tika pena mambo wafinga siko bato bakomantaka nde bapusenga te bato bakomantaka botika mambo bana kosi baonguluma bana nyumba baonguluma lokola te tika bango baolongo te. Merci. D'accord. Merci beaucoup à Miss Lolo qui a répondu présent à notre invitation. Merci. Derrière la caméra, c'était Edgar. Donc, oh Edgar Moussoussoua. Vous confrontez un groupe, moi, sali Edgar, oh Esco. Marambouane tali bisote. Donc, vous gérez un débat bandé la kiango. Bisote tali bisote. Ceux qui osent qui borna yo. Si ça borna, on est au bandé là, on est aussi. On a vu si bien que ce qui nous tue pas nous rend fort. On est là ensemble. Yes, on a un gambo na biso. Peu importe ce qui peut arriver. Après tempête et secondaire, yaka mahamba malamu yaka. On est ensemble avec vous. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité, avec un autre sujet. Maramba bien zoya donc tikala accroché la chaîne Oyopo au CP la Maka ici. On se revoit très prochainement. Bye bye.